Ela. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muke kangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Internaute Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Salut à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de www.omokamboka.com. Tous à la place de Limité, pensionnaire de Kinshasa. Bon, moi, les habitants Moko, nous sommes à l'Icolo, prince saison lancé, voilà des modernisations. Donc, et puis, on va faire un tour. Il y a quoi, saison sèche, on va parler de la saison sèche, comment les gens vivent ici à Kinshasa pendant la saison sèche. On fait la tour dans le quartier, dans la ville, et comment les jeunes filles vivre pendant la saison sèche. Vraiment, on a profité de l'occasion, on a fait sa motte direct. Madame patron Nangaï, Maman Pauline et Momo, moi ça zanga mbanda, on a fait si motte bisika zola Nangaï. Et puis, on a fait depuis Cape Town, malgré tout, mais na pesi mbote to tambusa micro bo mo la interview bandeko bango ba lo bana par na bango biso to ba par na bango te donc biso to kendaka to sololi to lobi bino bo moni bo ba nengeni ni moko la biso to tambola comment les gens vivent ici et pendant la saison sèche est-ce que bala basi ba bon sarantu na bango nengeni parce que to sommes na bandeko mususu pendant saison sèche bazaka ka système à demi-terrain, système il y a demi-terrain. Et puis, on a l'école soit, dans ce qu'on a soit, la catégorie de éviter, vraiment tout ça tourne dans tout autour est limité, 7e rue, nous sommes à 7e rue, tout ça vraiment tout. Tout ça, ça va nous réunir sous le monde. Comment les Kinois vivent pendant la saison sèche. Donc, on a profité de l'occasion un peu sa moto. Depuis les États-Unis, là, je vois mon vieux Gabi Zola. Gabi qui est la Zola depuis les États-Unis et je les salue vraiment. Et puis, on a profité de l'occasion, on a rappelé Banderonos Brandarabiso, la DJTKM et puis Bomoko Amboka. On a un mariage inséparable. Mariage inséparable. Né moment là, on a papier faux. Donc, tout ça, la mingi vraiment. Tout la moussa qui te fait ça rapide aussi la rabino. En tout cas, s'abonner massivement dans notre chaîne Bomoko Amboka, la chaîne professionnelle, meilleur site de l'Afrique centrale. Et puis, quand vous avez l'information qui toko, makamba bien, makamne to pesa rabino, intégralité makamne so, 100% culture locale, nous sommes là. 100% culture quinoise, vivant, puis là, temps fort. Makamba Kinshasa, c'est réalité quinoise, tu es bête, vraiment. Comment les filles quinoises vivra pendant la saison sèche? La saison sèche, c'est une saison où ça sera froid à Malili, hein? Comme on dit Lingala Malili. Mais en français, c'est la saison sèche. Donc Malili, froid. Oh maman, il fait froid, c'est-à-dire Malili. Donc on va essayer de poser des questions dans la bande. Et puis, c'est le cas de fille. Tout un peu de garçon, comment va vivre pendant la saison sèche. Donc, là, la rose là vraiment, bref, moi mon cousin, là contre la bande, couteau sur la bango, comment les garçons vivent. Donc ça peut être vraiment, Mikolo demi-terrain et zo bête à ma trop. Là on a vraiment, maman là moi ça zanga les sous, et puis maman Pauline et Momo, moi ça zanga mandaï, ma comme là loba. Ne la za boyenga, mais la tongue puis la côté puis la douche, mais il n'est pas rappelé, na soko. Papier faut pas la tongue, n'est pas rappelé, côté douche. Mais bien ma moussou vraiment fort bon chocolat. Vraiment je rappelle les bandeko s'abonner vraiment la chaîne Abiso meilleur site. Il y a Afrique centrale bientôt mariage avec TKMDJ. Donc bon moi appelle ma ramener au tambola pour ressentir la biso bon quoi mboka professionnalisme ko le ramène na chaîne na télévision ba ganga mbanga pamba pamba. Au fait na zakaya baba to lo bara. Ba silara ba kombo tikala. Vraiment merci na bandeko on va faire biso confiance et puis fidélité na équipe au bozomona. Équipe fort.
ya bomoko ya mboka. Et puis nazo rappeler boss nanga vraiment brassard nanga il faut pas passer ça officiel et comme autant na loboko nanga. Parce que nga confirmé partout. Na tiki ko confirmer na bango na monde na biso to zara YouTube awa na TV na kati bango fumba lisusu na confirmer la TK MDJ bientôt. Bomoko ya mboka bientôt sur la TK MDJ, la chaîne vraiment la chaîne professionnelle vraiment pour vivre biso ba événement puis ba temps fort na biso bomoko ya mboka ndeka to lobaka. Tozanga na ma musique té to komi pe na balabala to tambusaka pe micro avec papier, il faut les caméramans professionnels, les caméramans du Saint-Esprit vraiment de la bien à Kaye. Vous continuez à s'abonner vraiment massivement et vous avez l'intégralité de l'image. On a profité vraiment de l'occasion de rappeler Bandeko tout, tous ans la saison 16 pendant Bandeko la biso ya basi to ya mibali vivra pendant saison sèche et la saison moko ya malili. Tous les kino to bien yango elanga biso tout to bien yango elanga mais ba mindele kuna saison sèche. Donc ngai na bino en collaboration avec Papier Faux avant to kena kuna na préféré bozo na oyo et ça biso moi bien moi sport na biso ya bomoko ya mboka sur les ali ba rebalancer les biso déjà to paiement on se retrouve tout juste après. Merci. Ici on travaille. Non, on va dire nini. Pakengo ben Tubaga trop de mon réalité de 11. Ekoyoka kindi batu tout na Bakongo bana mo attention. Mais vous savez si bon attention. Parce qu'il y a une maison de la ville le 11 août. Nous l'éteignons du cap à l'Obac. Nous l'éteignons. Bébé Oubaki nanga le jour d'après. École Kateo Kozonga déjà. Lele Komi Basanza Bajourné Pico. Mettez-nous aussi là le 11 août là. CCO système na Kinkanda. Bana Bakongo boyimbo na bino bien. Bozo ba photo aéroport botala ndenge kozala lerenga na aussi sa obeta. Botala ngapena bien. Vina bino bogar, dans la kermesse, on a sala bino ba leader, ba esclave, ba miko, ko bino ko fia kala bozo pe ba VIP, bango bila tout. Eli tobe papina taba 30 nzembo muto alembati. Tokani bino ndetembe. Et le bal l'autre est là. Rendez-vous le 11 août. Balongola kinga na liste tango lipamboli eyaki balukaki bazwaki tinanga lole réclame kaka ngai ofondanga na ba sacrifice. Merci la Moni Sport pour l'NCP si bande réunion sur la na sport na biso bomoko mboka. Là vraiment je vois directement Montréal le plus célèbre donc na PCM Moto Bisika Zali mon boss il est aussi mon réalisateur quand même j'ai na maramebele repese ba le coup mebele na PCM na moni boss nanga mon boss c'est papa Patrick et Momo na PCM Moto Bisika Zali na la Suède na PCM Moto vraiment le cas to un sponsor te ba sport zaka ya biso moko bande bomoni bino moko nazobeta masola saison sèche bozomona comment batambola momo il est bimika mukie moi yango bimi na mukie azana ngo ebelete bande ko ba mona ndenge makambo zo ndenge tozo kende saison sèche eza ba saison moko boye eza rappela très mystique na ba congolais na ba kino en général ma eza rappela moi passe yango biso pena to kiti sur le terrain to tambusa micro to solo na bande ko to beta ma solo papier photo pousse na moto pousse na te pousse na papier photo kenda to beta ma solo bande ko vraiment to kita na micro siko na ba parler to ko solo bande ko basi
na bandeko mibali to tuna bango vraiment saison sèche en bon ndeni en réalité kino on to sala ba réalité kino parce que la minute to na 100% culture locale pour to mama awa saison sèche l'habité ba na pe bazali so ba sa randenge ni ba saison sèche en oyo to habité mais to robeta masolo vraiment tous allons bandeko ba interview to zonga na bino après ndeko Doris c'est bongo yo Marie Tifala Mukusa Talo. Mama Riti Fala Mukusa Talo, Talara Kuna Liboso, Mama Riti, Namoli Vanga Mukusa Talo, Batno Sapoto Bamono Basepeli déjà. Mama Riti, Biso Bomoko Mboka, tout ça dit constamment au boé, Bandeko Basi, pendant la saison sèche, tout est langa, Basoko la rapenate. Tout ça m'a constamment ma colo, Bademi, tu es quand on a raconté. Mais n'habitué, il y a une saison sèche, ça le rendez-vous. Papa nga na mesanda ko maya tongo na sokwada tongo donc dès que na wala mwaka bo nzima ina ngana mibwa ke na nzoto na bimi na zoni na minito na uti ko zonga ka sikonde na tie filer na ngai posuki bilai plante milai na se reposer mon pied tito ko sous 15h 16h fona sokola lisusu na sa nisuna na sortir na sa ni na bimi ba sokola te ba mesanda déjà ba zombo le soir et taliban tu dis moins pour na yo moi ça ko sokola combien de jours pendant la saison sèche nde to zaboy des fois tongo au sokoli pourquoi au sokoli lisusu ponanga. Bon avant là, n'engizala kaka, même au balo balade. Avant là, c'est normal, oui. Tant que nous avons mobile, là, avant là, la fausse quoi, les sous, hein. On peut dire obligatoire fausse quoi, avant là. Et ça c'est que, oh, bon, on a boité, bah, on va socolater, on est tel bangwa. Maman Riti Mukusha Talo bala. Papa na bala ngati na ngarawo. Na rappelé bande on sa 3W au botung sangai ngai te ye moko yo ya lobby déjà a balate bo benga numéro na ngai bato boza pour sa Maman Riti Mukusha Talo ngapena na mo da Taylor Vandam là on y a surtout qui toque normal dans moi ça matata moi commentaire bande retour ba Hollande yo na minute ne to so la bo vient na Gabi Zola Gabi qui a la zola pardon des États-Unis Hollande biso vie Maman Riti yo sola nanu moi li lo ba mo so ko na négocier la ndio na poto na minute. Ok, na pesa ba gros bisous na ba sali na ba on a sepe na ba on bisous na kinka boye za GD elanga sokoli tongo mbutu moi salaka propre toi na kin faut ka bon so landa ba film so ba sokola ah on est tali ba on me compte na Riti Fala Mukusa Talo na sokola na ngai ba petit bisous na sa lopa on ba sokola na ba tongo ba na système na ngamoko. Merci. Tu sais qui toque pas Maman Riti Fala Mukusa Talo donc ngamo pena mo mi bundeli savata qui toque bande retour à poto quand on a tous interview mususu torozonga mbote mama Mbote papa ndeko Doris yo mama nani Tantine Bernadette toi na saison sèche ya elanga ndenge bandeko kaka ba bandeko basi to bano ya basi ba osaka ba demi terrain mikolo ya ko biso biko na biso ba moko mboka le baki te photo kita sur le terrain to sola na bandeko basi to sola pe ba mama o ba botaka bango na bité mama e salon ndenge nini ndenge bano ya basi ya Kishasa ba olinga bango maite pendant la saison sèche pendant la eza mabe moi c'est la moi déjà tango ate cantine ya mai malile eza nango te malile ba obanga na bango pa mais soki kaka otie cantine net ya mai oke na douche eza ya malile te et puis par ba jeune fille basokola na bango kaka pour jamais moto alebi ke o azala besoin nzela abimaki abima ndenge wana. Et moi conseil quand na bana o ba olingo sokola te pendant la saison sèche mama ba makolo biso moto monye ba makolo ba msuka so sokoli makola katika na mutu alati bilambe sila kene moi conseil quand na bana basi oyo bazo boya mai na ilanga oyo te basokolaka mai ebomaka te ndenge baomela masanga makasi basokolaka mpe mai ndenge wana mai soko ozwi oke na douche osokoli zododo eleki mai te zododo eza makasi ezoboma bami bazomela siko mai bakobanga mai malili mpona nini basokola nde mai basokola mai eza malili te mai ezoboma te nde baomela zododo bamelaka mpe basokola pe mai tongo te kantina o mai oke na douche osokoli eza ndenge wana ba jeune fille bakima malili te bo sokola ndenge boomela bazododo ba whisky bo sokola pe eza ndenge wana. Merci maman ba jeune fille yango wana. Merci Eyoka maître bonjour. Oui bonjour. Ndeko Doris bongo yo Rolex. Ndeko Rolex nena tunuka mutuna moya mukie toi na saison sèche otobenga biso to elanga na ebité
yo moko nayebi te bandeko basi mikolo bandeko mibali bobetaka ba demi terrain po ani ngana beta demi terrain à chaque fois na lamuka tongo na sokoli midi soki na toki puis le soir bon bandeko basi babeta demi terrain ça bino ndenge basi ko ndeko mo so beta demi terrain. Bon, et ça l'a bien été quoi d'avoir que moi ça bête à demi-terrain surtout chez les femmes et a bien été. Moi conseil na moi ba bête à demi-terrain. Bon, conseil ça qui na ndeko quoi bête à demi-terrain batika mais ça bien surtout moi tongo et ça l'a bien en nzoto et tout. Merci beaucoup. Mbote papa. Ndeko Doris na yo. Ngai maman Arlette. Maman Arlette tu es sikona musala toujours déranger au mamuke lelo na ebité bino tanga kala na tango elanga bando sandinga. Oh normalement ata elanga moi si akimaka maite ayoka kasomo maite il faut que asokola pour avant obima il faut landala soin wana osokoli obongami o ata vite fait ndenge nini il faut maikota na nzoto bana basi mikolo yo to monaka bakoma sikoli makolo na mo elongi a pomper ba parfum belé à quel rendez-vous et ça bino ndenge nini bino ba mama bozaka bongo te me bano bo bota bakomi da ba système wana ilanga basukola ezo sala mabe makasi constat wana soko sali yango ke mwana na yo alinga kosokola te na tongo ava bima zo banga malili il faut sala tout o effacer loko wana o pekisa yeke te mwasi ezala mobali il faut o sokola mai obimi soko ozozanga kosokola ezala tentire nyonso ebebaka po lelo sokolite lobe sokolite ozopakola kaka mafuta o sokoli mwa mai salite mozindo nzoto ezolongwa te ebebisaka ta tentire nzoto eza moi conseil na bandeko balandi osikoyo pesa bango moi conseil etant que maman moi conseil esengeli nde na ba oyo bana basi bie mibali soki baza na caractère wana il faut kotika parce que ezo bebisa d'abord surtout mwasi ezo bebisa nanu déjà nzoto kibo mwasi nanu ya ye il faut beba parce que tango azo sokola te lelo sokoli te loba sokoli te ezo bebisa nzoto ezala mobali za idem il faut kotika caractère wana faut ko sokola avant obima osala tiswe na nzoto. Merci. Mbote ndeko. Mbote papa. Ngai ndeko Doris na ebite ndeko nani? Ndeko Christivi. Ndeko Christivi taka liboso kuna. Ndeko Christivi to sali constant elanga boso ko alisu te poani. Bino basi. To sokwa suteli. To sokwa na biso. Babi bino mikolo bobeta ka système a demi terrain parfait belé kaka. Te papa, moi il faut ko sokola. Na ebite ndeko riti esalaka ndenge nini ndeko mwasi osokoli te okepe pembe na bato vandi o sentir ndenge nini tant que mwasi au sentir mal à l'aise au sentir mal à l'aise est-ce que yo sokolaka pena ndeko riti na elanga o bande bandi ouais na sokolaka ndi na tongo benaza na sokola ki na tongo na 11 à 12 à 15 heures beta na sokola sous na s'échanger pour na bima à propos mutune elanga ko sokola combien de fois. Moi, ça se coule 3 fois. Bon, ndeko rich moi conseil na ndeko no ba sokola to abetaka demi terrain c'est makolo na motu parfum belé moi conseil kana bandeko na ba Holanda yo o ba sokola raté wan. Conseil ngana opesa bango fo ba sokola ka pourquoi olumba solo na miso ba te bando ça gêne bon so zangi parfum faut ko sokola. Merci ndeko. Merci papa. Mbote ndeko. Mbote. Ndeko Doris bongo yo. Charlène. Dans la saison sèche elanga. Na habité na elango sala ndenge nini. To sokola combien de fois par jour? Erni na ba erni yo so. Bon. Na soki na musala te na sokola na tongo tina pokwa. Siko mikolo babi basi bokomika osokoli makolo osokoli na likolo koto ya lopope ba. Bon, na éviter elanga me pona ngalo kutana. Ese elanga ba bota la mali ya makali. Ndanga ndenge na e. Moi conseil na bandeko yo ba osala bongo oboki mama. Bon. Conseil na ko pesa soko moni ke malili ya makasi.
elanga okosuka na tongo osuka na tongo mpona koinvite malili osuka makolo osukoli kaka mpona nga monakelo na koloba mbote ndeko mbote nga ndeko Doris ebongo yo nga Benedict ndeko Benedict talaka liboso boye ndeko Benedict oza na saison sèche oyo tobenga elanga la kini babi mikolo bosukolaka makolo na motuko to opompe parfum ebele mpo ani nga yebi te mais bazobanga elanga malili elanga mais mpona nga nasokolanga 3 fois par jour ni naboye na ntongo nasokolaki na ntongo parce ba 5 heures sikoyo mpe ndenge osokola so ekomi mwa poko yakesi kosokola mpona nga nasokolanga makolo ti nasokolaka nzoto sikoyo baninga wana basokolaka makolo wana bakataka mpena demi terrain okoloba bango na nini bakontinue demi terrain mpona malili sino te kosukosu to bakoba na kosokola nzoto mobili basokola mpo babasi mwasi mpo kosokola mwasi abanga mai esekaka nzoto solo mbote mama mbote papa nga ndeko Doris ebongo yo mama nani nga mama Eleni mama Eleni tokuti yo awa oza na cuisine ozobongisa biloko na yo ya kolia limbisa mpo na dérangement mama Eleni toza na elanga tozomona mikolo banwa basi to bamama mosusu mpe lokwa yo baoboya mai mpo anini baobanga kosukosu to baobanga bafièvre yaka na elanga bafièvre te baobanga bafièvre te malili nde eleki so malili eleki yango wana bazobanga te mosusu omona asukoli mbala moko ti lobi bo mosusu asukola mbala mibale bazokoma 3 fois te bazokosa mwa conseil mpo na bango bato baosala babiloko ya ndenge wana bazokisa bino bamama soni okoloba bango nini moko mama nasuka combien 2 fois pamba esili nasuka na ntongo nasukoli na poko ata mosusu mpe nasukoli mbala moko bango bakomi na système baparfum apompe ne baparfum solelongo abapompe mpo bayoka esolo te bango bagene baoluka mobali so amoni aosukola te akosepela te mais sikoyo ye fo apompe balasi wana mpo esala bien na kati ya nzoto na ye. Merci mamé. Merci papa. Bon tu olanda ba interview wa to kopesa mino ba interview ba ndeko oyo to weti kolanda bona banda ku ba fille to bisi pe mama ba jeune garçon pe mingi ba kimi me moko asignaki pena alobeli pena par na ye mais le aussi biso pasi kinoiserie le que biso pasi to koti pena na kacha kini to landeli pena to kundoli to moni biso ko bande ko pena surtout bayaya bayaya pena na koti na kota bayaya balinga osokola te de chaque jour on a taille basa kisika couper na so 5 jours et la ma 4 o babenga e mne to ndaka artiste emso fali ye asala on ndenge mo bien moi tenir scène moi taille basi banini mais na parler à la bongote à sa responsable normal mais bango sikoyo ba bango tina balabala et suki ka bongote taille basse au moins pena couper wana banda la tango comme kaki et les mieux comme blanc cassé sur me côté ka boy o abandi ko yindi c'est là wana kateli yo kutu boy ko yate boy na boy nyonso na ka pour la nini ki kinoiserie toujours le bien makambo elanga to kundeli makambo belé ba mama musu balobi o biso boy o ngai na sokola ka 3 fois pe sokola ndeli asokola ka mbala moko sokola ndeli pena bien tina suka o akimaka mali nini o kosu ba musu pesi ba o fièvre o nini mais biso te ke mbomoko ya mboka micro ya mboka chaîne na bino zaka tout près à peuple to pousangi pena to solina ba kinois na système ki kinoiserie o eza pena masoni ya lobakaka masola bana mboka to sola pena culture locale makamba ki chassa nde yango okina poto kala otika no belenge zala nango mais à tout et matisi degré niveau na tension tika na pesa na mbote na mama Pauline Momo moi ça zanga mbanda ne lobaka ko ya na te posa na place te kuna mama Lorraine Momo moi ça zanga pena lisumu aumela mata tant to ça le système ka mère moi encadrement ndenge zala kaka na ndenge moko bien papa pati Momo pe azali o via le bagi trop petit nanga oboka nga te mais yo boka ka batu mususu papa pati Momo pe na boaki yo père ba patien père ba nanyo batu tutu na boaki ka famille Momo mobimba obolinga nga batu nanga tout bolanda ngai. Bon, continuez toujours que s'abonner à www.bomokoyamboka.com, meilleur site Afrique centrale et Zaka Moko.
na Congo site ya moko na Afrique site pezaka moko donc on les ba pépinière to bimisaka ba pépinière ndenge ya la kaka mais avant na zonga na continuer sur na bino tozona au moins extrait au muke ya pib na biso moko mboka po to lia mbongelo mo te mboka o ba mafuta na ebite soki na Congo ba mafuta ya ba mai na ba nino na ebite mais mai régie des autres tozona ma pib ba moko mboka tozonga sima to les papier faux les internautes Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka. 3W. Sali bien na Papa Jean Noël, mobile mama Elise na Suède wana. Moi si kitoko ya pembe yendo kata masolo pena donc côté pe Papa Jean Noël koya na côté pe mama Elise pe azawana. Donc na pesi merci na bande kono so pe sa confiance pe fidélité bolanda biso. Bon continuer à s'abonner parce que heureusement parmi 14 millions ene lobaka kabiso to lega bakona ba abonné nde bazana eloko te bakuya déjà kala mbwa kuna déjà kufa kombe tikala nini chez méchant bakosa biso mama pamba mais lingina simba pe suma sola ba mama ba mère pe mikolo yo bongisa nga lumière ba mère pe mikolo yo ba sokola pe te na miko a 3 fois mais soko landeli abetaka système à demi terrain ebeleka ya parfum aotika ndako wake kuna beti wa masolo ezanga tina atombaka lipeka be mystique solo ya kosakana te bana basi bozaka pena propre yango biso na souci ya peuple souci ya population to pusani pembe na bino to loba to pesa conseil oyo ekanga ekangi po micro oyo ekangi bato belé na mboko lelo na journal lelo vieux nanga Gabi Kiala pe Gabi Kiala zola en direct États-Unis azolanda nga na minute vieux ba code kané tozolera système ka conjoncture petit sera lié mystique vieux nanga Gabi Kiala na lobby si baba la base qui chasse il faut moi un niveau à lobby sukoli 3 fois moteli makolo otuni mo ko luka biloko na loser to uti gambela to sandu niveau ya salité mais la monora be sukoli 3 fois na ebite ko sukula 3 fois comment ndenge nini bino moka boza ba conseil ete ara bino monde ba parler bato nyonsu boyebi ke bosala makambo tebi ke sana ngwelanga iyo ba ki kosu musuku na bio nga ba fièvre musuku na kokala nga bongo te so na salibe na butu na kolala te lebi ku na lala gite pense ka raison po banini asokola te mais na rappeler bandeko bokoza pena ba intégrité ba makambo nde bandi au système kinwa zerinde alobeka masola kini pena yango bandi okenda poto kala grâce yango to peso ndila bomoka mboka o vivre ba biloko tout oyo ba intégralité lumière raison à kitoko po kuna mona nga bien batna nga poto bazo lela papier faut sala ba mère ba mona ba vieux ba mona ba sœur ba mona maman Lauriane momo moi ça zanga lisumu mère na nga ekotika nga te po na koda yo ba nini naza mwana kaka yo mo yebi kaka Mama Pauline Monde na lobaki mama Pauline umela pena moi ça zanga mbanda kuna ko yia te mère chitanga la pesi mama Georgine bomonga mboka mote na media umela po mta sa po zo ba image papier fo umela pena samba nda umela na pesi bandeko tumbo te bolandanga nga pesa nga confiance pe fidélité si mama Chantal Momo na ba momo nyos tout ba momo tu ya mibali ya basi ba kenda ba bazawa wapi na pesi momo tu papa Eric Momo umela pesi pe mbote bisika zolanda biso pesi mbote mama boyo za la poto poso ba intégralité mama ba kinoa fo ya ka koto pas net raison rabino merci pour l'instant essayer de plaisir sur mon vieux Gabi Kiala zola depuis États-Unis pour ngai na bino to kabani awa bola na nzembo wana to monana na ba mikoleza ko na ba numéro mutu ya sika 100% culture kinois ningo to banyango déjà boy chili forbo to ka internaute 3W Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka 3W. Ila. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mukekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka elengi kano.